Gouvernement ya New South Wales, Australia, ebakisi ko annonce ba restriction misusu pona kosalisa kosukisa kobakisama ya ba infection ya maladi ya coronavirus na kati ya eta ya New South Wales. Ndenge baka ya ba infection ya maladi ya coronavirus ezali kaka kobakisama na kati ya eta ya New South Wales. Gouvernement ebakisi mikolo ya kokangama ya eta d'au moins 2 semaines mususu ti vendredi le 30 juillet 2021 na 23h59. Soki ozali na raison ya malamu te, kobima na ndako te. Soki ilfoka kobima, kokende epai. Kokende musika te, tikala kaka na kati ya region na yo. Kokende libanda ya region na yo te.